Hello mes amours, les abonnés de Bibi Chumbomo officiel, ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça va aller. Abonnez-vous, likez, commentez si ça vous plaît. En tout cas, n'oubliez pas de cliquer à cette cloche de notification. Cloche wana, ngongana, dès ça la question qui te tient émission, beaucoup tabotal. Boza abonné, mais botal on a bien émission, tata bino mo vraiment. C'est que boza bino abonné fantasy. Sorry, je vous aime bien. Bon s'abonnaka, hein. Ceux qui vous abonnez, émission Koti au Talizakaka. C'est une façon de nous aider. Hein? C'est juste façon, il y a qu'à aider, il y a qu'à soutenir biso, il y a qu'à supporter biso bande qu'on bino. Donc tout ça la bino musala et bino pe retourne bino ozaka juste quand il y a autant la cabe mission. Et ça biso bien, et ça pénine. Merci beaucoup, je vous aime, je vous adore, je vous amour. Mes condoléances à ceux qui pleurent, parce que sur bazar matin en tout cas, we are together. Et happy birthday à ceux qui pleurent et happy birthday pardon à ceux qui fêtent aujourd'hui. Et anniversaire d'Abino, en tout cas, we are together, je fête avec vous et je pleure avec ceux qui pleurent. Et bateau peut pas avoir problème. En tout cas, we are together, Zamba Sungabino, Apambola Bino, Apesabino Makasi, à surmonter. Voilà. Vous informer, c'est mon souci majeur. Nalinga trop qu'on informer bino. Voilà. Kaka ndenge bozo mona na ba image rythme samu azaki mwana oyazali mwana ya maman misamu atika biso, ça fait cela presque 5 ans, hein, 5 ans passés si je me trompe pas. Marie misamu atika biso en tout cas tomoni mwana na rythme samu à Bali. Coutumièrement à Bali et tout le monde qui prédote mais mecs qui polémique na toile, tout le monde était mal et moi mouké pourquoi Bali Manix et les lots tout le monde baza together babalane en tout cas tika qui vraiment temps parce que une année hein, c'était depuis septembre 2020 que basala qui prédote na bango et les lots tout le monde dot et salami automatiquement babalani et félicitations à Rito Misamo et batu belé donc batika qui na suspense internet batu ba bossa na qui écoute Rito Misamo za batu ba komikara Diana news internet oh no mamwe banda resila na seconde après une semaine batu ba bossa tout ça qui a Diana matanga Diana Gabriel Diana les lots on n'a pas le choix, hein, on n'a pas de choix parce que Bisto le a trop actualité, donc voilà. Félicitations à Rythme Samu, à Balina Manix, Batubeli va traiter qui Manix, ça mon boulot, il y a Bassi, Atika, Akabona Suki Nabassi, Nabassi. Nabassi belé bimisa ba photo na internet wana et lelo Rythme Samu à Bali tomoni na Manix et puis tomoni présence ya papa ya Rythme Samu oyazali molongani ya Marie Misamu en tout cas ba commentaire congolais na commentaire et congolais na commentaire yo papa wa utili susu wapi babi papa utili susu wapi Marie Misamu abane kokufa azalaki wapi nzambe congolais na ya sala yo. Mais au moment où kita sa mwana ya taba kabona kinda Marie Misamu c'est bien bon bakabona ki mais azamu anaye asamu anaye ote o azalaki wa pasundoli mwana ya kolia mbongo libala qu'est-ce qui prouve que sundola ki mwana bino boza la famille ya bato internet wa ba songi en tout cas ba ndoki bazana internet bazala makasi ote asundola ki mwana tala le jour alibala mwana ayekobima qu'est-ce qui prouve que Rythme Samu na papa bon basolo raté basolo laka jour à libala ote ayo cha ba feste ba neti na teki ba commenter je vous dis na seki na lembi mais papa bota e ata ba sundola ye ata boaka ye mais c'est son sang tant que maman na azate Marie Misamu kufa maman na azate lelo papa na ali mon libala ne c'est vraiment un honneur pour la famille tellement ba bota payer mon contre Marie Misamu na papa na bon ba bota payer mon à sali honneur donc oneza mambo ya oui closer mambo famille ba toko takate to chaka ba commentaire soit to lo ba makambo oyo to yebite parce que toko lo ba kaka sundola Marie Misamu biso na bino to yebite to mona kana musika qu'est-ce qui prouve que sundola Marie Misamu sigo yenda zayaki na yende coupable et bon so Marie Misamu na salaki mabe. Et bon, qu'est-ce qui s'est passé au juste comme à qui à niveau que non, fin dit combien des années, bazara tout daté. Ngai ne to yebite. Donc, tout ce que c'est, commentaire, il y a les camomons, to yebi, mutuna, ma coloté, to yebite, bis to zoaka, news, page mora publié, allez, aux huit, au tché, nini.
yeux oche nani oyo aussi comment commentaire comment tu as ba commentaire na bani donc eza bongo te botika ba biloko wana o bozolo bana en tout cas félicitations Marie Messam biso Rite Messam pardon biso na bino to yebite parce que bato beli ba jeja ki manix aza mutalo yenge aza mutaba filme aza muto ki nini oh non 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 kuta alati eloko litoi Rite Messam ayembaka Rite Messam ayembaka Rite Messam ayembaka mais mobile eloko litoi. Donc, eza pas si pema kasi na mitema. Soki abali mobali o atobola lito eza ye. Bon bazama na bakoli na poto. Donc moto akoli na poto mentalité na ye réflexion na ye eza différent. Na mutu o bon eza la plupart eza différent na bato yo. Na mutu mususu moni ke non afandi pe quelque part la mentalité moro ya c'est quoi tokolo bakate bato basala Congo ba na mentalité c'est non ce n'est même pas ça ils ont bato musupe à réfléchir très bien que les kamutaza à l'étranger mais bana bakoli na poto basala bakoli na ba bakoli na ba mentalité moko tellement ba otanga na ba école ya bien ya mindele ya bato ya pays à développer dans à réfléchir autrement ba biso to na ba Afrique du Sud mais le lot na ba Congo awa c'est bien bon to yeka ba up and down c'est bien bon au monde que non moto azo mutazo mbela nzambe par exemple azana balox parce que afike bazama na balox yemba na ye atobeli pelo kalitoy mais azo yemba pe star mune na mboka na bango non c'est pas seulement que non ce que otoboli lito ende nzamba yo côté non nzamba yo kayo donc c'est ça ça dépend pas moto mais biso to mona encore que ayemba ka tala toboli litoy tala sali boy Marie Messam bando ko chiger le quoi païenne ota yemba ka mais ala ta pantalon donc eza bongo te donc nzamba tala moté bah c'est bien bon au occuper ko la la façon dont you look the way you dress il faut la paix bien et la paix au fait est représenté que non aux amours dans nzambe quoi donc c'est ça voilà félicitations à Rite Messam papa naye alembo ngalibala po za papa naye oye le cas qui entre Marie Messam naye équipe non mo na te à moins qu'il y a sundola moi na benga ka moi na te à s'occuper d'habitude à moi na te mais lelo to koloba que non they are together baza together na papa na ye ata soki ndengeni azaka toujours l'affection papa ata collé papa lek ata collé papa nani elle aura plutôt elle aura toujours l'envie de parler avec son père aza toujours quand tout la papa mon papa est ça rappelle moi bien oui que papa na yo aza envie ata que non aza soki ndengeni mais papa parler avec papa parler avec maman au quoi fan non mais quand tu aimes ton père tu sais que tu as un père ou une mère tu auras toujours envie de parler avec eux. Donc, c'est ça, Marie Messam, paix à ton âme. Mais le monde a sali fierté, à Marie Messam, à sali fierté, à Marie Messam, on a mobile nae. Et, parents nyonso na mokili oyo azakana posa ya komona mwana bali mwana a évolué mwana ke liboso mwana sali boyena boya en tout cas eloko moko bien sûr arrivé et pas ya mwana parents nyonso akoza la fière parce que eza déjà honoré eza cadeau a pesi papa na ye ya honoré ya kobala parce que tout le monde a pe bana msupe na bapoto tout le monde a pe bala pete ba bota bazali pe au mona wana pe ba sala sa ba bisala sa mutu msupe bien kobala na été mais ceux qui déjà mutu comme le niveau kobala parce que libala eza chance na lubango libala eza grâce et eza grâce ya batu musopo mona pe eza kano maman na chérie mais azana libala te par exemple à cause abali pa kabwani azu pe chance à libala wana te donc ça ka grâce ça te que libala c'est pas que non il faut ça ka très belle il faut ça ka nambongo il faut ça ka soki ndeni non c'est vraiment une grâce et surtout bino bat bozana mabala ne négligez pas vos mariages parce que yo luka ke non nabimalanga soki aboyi soki aboyi afanda na écoute na vrai chéri na ozoma si musu libanda ozoma si musu libanda to ozoma mbali musu libanda yo no komira nde yo ba pesa ko kaka nzambe asa justesse yo ba pesa libala zo baby si libala oki fanda libanda oki o préféré oza na yo pose libala mususu et bon ce ko bateau no babala te ti siko ba ozela ki ba pe babala alors donc c'est ça et loko za nango donc eza juste conseil et loko za nango luka o
au protégeant balobi donc mutu eloko oza on a maboko ko lukate au négligent par rapport eloko dans nos monité eloko eza imaginaire donc ce qu'on a mariage mais quand un peu ko ba bien ko lengela donc ça opportunité mususu yara na vie yara une fois yo boma libala na yo après akende na ye to kabona kaka po aza mabe po aza boya OK na fa nanga na ba nanga OK c'est bien bon tu auras besoin d'un an plus tôt. Et on a surtout eza makabnazo le baba na basi parce que l'autre le belibala rythme samu ezaka juste parenthèse on a fongoli parce que mingi ezaka ke na ko bamanga libala na ofana nga na tika business woman na tika na business woman na boko na nga bana nga c'est bien bon au boko no bana mais tu auras toujours besoin d'un homme aura toujours besoin na mobali ce que mobali wana oza ne besoin zaka mibala makango libanda. Donc c'est ça, mais et ça va te montrer déjà ba carbone to condamné bangote parce que to yebite qu'est-ce qui s'est passé au juste et ça la moto mosu soka bete lorali solo ga ya relation na ya libala na eloko amona donc o lela o supporter ngote donc courage na ba o ba mabale kufa et que baza ba innocent baza ba victime en tout cas courage à vous zamba sungabino mais ba opénon ba limite en tout cas je vous demande de rester prier. Quelque chose peut changer. Donc voilà. Merci beaucoup Nabino bato bofingaka bato pe bolobaka mabe bato pe bolinga kotala ba émission te bolinga ko mettre ko partager te ngana pesi bino merci pour aujourd'hui. Je vous aime bien. Abonnez-vous, surtout partagez. Bolanda ba audio ba audio tina suka. We have many things to bombeli bino mais tose la ton attend to pe sa ton attend. Merci, c'était Bibi Chombombo coach Plasma. Bye bye, à la prochaine.